bazana bango tout baza pas défendre André Vrensoni. Mais makambo to moni na maison mère banda banda ba tangelo sera ba rojani ba king tequila ti lelo mbali boso makambo ndengwa ne sala. Yo betana no moi les solo ezali nini? Bon, ce qui na zongi na sima par rapport à l'histoire. Oh ba betela ko ma solo ebele na kuku. Balanda rappel par rapport à l'histoire. Wera bazui compter ba ke beta na Guinée na moi na eferi. Ma fille rigola. Bake ba beti concert na Guinée bazongi. Na kozonga na bango Makaouz oza guitariste ya Ferigola netikaka a sali ba émission a lobby ke tango bango ba beti kaka bakati pa président telemi akenayi. De rien que c'est tango wera ye donc wera beti devant président quelque chose comme ça. Alors langage wana ne siko Sankara sepela ki nangote. Est-ce qu'on croit que Kiss ezalaka na monde de musique? Ouais, na monde ndule gouvernement ezako. Gouvernement ezana monde ndule. Alors on est l'état ça groupe goizali. Bon, biso to vani na ba artiste mo ebele hein, to vani na ba musicien ebele. Écoutez on comment le ba mabwendeni. Histoire à Lokuta, eza histoire à Lokuta via Bélité, via Piqué Christé, ezala qui avant-hier, ezala qui zela. Le toza jeudi ezala qui mardi via zakini na studio et pas dem record na matonge wana asisi studio azongi na endako. Ngala kende studio te mais toza solara na phone. Tanga vidéo singa ke ritenga na zongi parler, ça va vie ke na OK. To vandi wana zakia kende kinda couvert ba 19h 20h. 21h na monika téléphone comme ko sonner. Des fois akufi. Des fois héritier mais ndeni mam tozo mona. Ndeni tala la page Saratola. Oh. Nabi bon. Ngara ebaki ke via envie. Nata na yota na page Saratola na moni Saratola a publié photo ya des fois abi rip général des fois donc des fois. Voilà, merci. Partout besoin dans biso na monde entier. Ezala na Kinshasa, ezala ozana Poto, partout. Dos unique channel avec Berthe Djonga moto na Nzambe journaliste Samboka oyo. Et sengwiza yanga mingi ya koye bandenge boza ibele pona kolanda émission oyo. Mais mingi za tuzane sengo po tuyambi Héritier Mvuki. Héritier Mvuki azali moko oyo asoutenaka musique congolaise oyo asoutenaka artiste congolais na ba domaine nyos ye ba surnommé ye big manager donc les meilleurs managers Héritier Mvuki Berthe Djonga lobi na yo mbote ouais mbote Berthe Djonga mbote l'équipe nyosto ezali sans oublier mutunanga Chobi. Voilà Héritier Mvuki nandenge na otala yo sentir que ozana ba ingrédients ya def de fa pour na kotala do som Natalio na se son Natalio na Martine Makolo sentir que on dirait non qui défend les autres bananzoto ouais wana za père spirituel yem ta l'exception zela ko zabana et trop de perception expérience ko yeba ndenge ko mélanger ma couleur moi nini ndenge ko sala obima bien na miso batu quoi et ça vous a yende sala et perception connaissance wana quelque part dans hasard père spirituel na matière wana père spirituel na matière wana def de fao to ki dernièrement ba panzi sango oh des fois kufi oh pour lelo liwana lobby oh matampa kufi lobby kuna oh nana kufi donc et comment on dirait système moko bakomoko c'est la bato liwa plus surtout que def de fois azam muto yo zalaka nango général de fois azam muto yo zalaka naye de tout le temps de tous les jours ezandenge nini makambango betela biso lisolo abelaki apikaki crise ezaki nini non vie de ezala histoire à Lokuta eza histoire à Lokuta via Bélité via Piqué Christé ezala qui avant-hier ezala qui ezala qui zela le toza jeudi ezala qui mardi via zakini na studio
et pas dem record na matonge wana asisi studio azongi na endako ngana kende studio te mais tout ça solara na phone tanga vidéo singa ke ritenga na zongi pale ça va vie ke na OK to vandi wana la kia kende kinda couvert ba 19h 20h 21h na monika téléphone comme ko sonner des fois akufi des fois héritier mais ndeni mam to zomona ndeni tala la page Saratola tala la page Saratola nabi bon ngana eba ki via envie nata na yota na page Saratola na moni Saratola a publié photo ya des fois abi rip général des fois donc des fois akufi ya on a aussi na ba journaliste ya presse en ligne ta presse en ligne vraiment ba zana déontologie musala ba yeba ko traiter information avant ya ko diffuser yango ozomona ko boma mutu avant kufa ezaki to côté mutu azan vie azani malamu yo publier partout que mutu wana kufi so ba sali on pa na yo est-ce que vous sepela wana Saratola so Saratola wana mais oui Saratola au fio fallait autant kanisa wana on a bien de vite mais na yoka ki dernièrement fallait akangisa ki fimo boy mais ko ça va bloquer bongo bon si ça n'a une idée non vraiment on manque même ba vieux le quoi ba défaut ba respect ya ki to côté et ça la qui bien te na yo benga vieux qui na parler na bi vieux ça la vidéo comme ça to démentir démentir information parce que partout bazo benga tout ça devait aussi la vidéo to pandia on a réseaux sociaux bah tu vas comprendre que vie en vie vraiment bah journaliste après en ligne bon ça l'effort bon peut ça bien information bien luka information na source ben information de marmabali wana c'est pas bien mutaza en vie bozo bomaye pour la nini bon na osenga na tozonga na régie pa Tchoumi Nzunga pour tozona no vidéo wana oyo général des fois a démenta qui est des fois à Koufi tout l'andana Tchoumi Nzunga comme ça tozonga pour continuer dos unique channel avec Berthe Djonga moto na Nzambe ndé na lobaka vérité ezala rande ba koto tout l'and Héritier Mvouki, le grand manager, le big manager de tous les musiciens. C'est le général d'effort qui vous parle. Je suis toujours vivant. La ligue est belé. Oh, bon, t'as quoi faire vraiment la J3. T'es Naza. Naza Nangaï, combien tu veux. Viens Nangaï héritier Naza vivant. Merci beaucoup. Ciao. Voilà. Bolandi image wana. Eza Sony. Eza lokola ndenga Berthe Djonga za boye ke balo balobi ke ono Berthe Djonga moko boye mutaloba ke o mutu kingana kufi na nini yango omoni yango monga alobaka to mwa bakisa yango basimba ndeti na batebele ba bloka bongo donc vani no nga lelo ka na kiti obi otelemi olati lipapo bien ketch obi otelemi onati sima wando lobaka mutu kingana kufi obando bomaye avant pas même mikolo nzamba pesaka ye ekoka eza normal te et ya Sony passe na motema kutu et ça la bien te et tiens vous qui commentaire nous ezani na ndenge tolandi image wana ebiki image wana ezaki ba adressa ki yo yango personnellement mais na ndenge olandi yango yo moko tango oyoka ki pe olandi image ça vous a inspiré quoi? Bon moi personnellement nazaki nanga étonné parce que naïba ki via kufité on comprendre naïba ki via kufité mais fallait yé Alex Anami soit battué à Koufité, à sa vie. Donc, là, on a vu ça battué général de fois, on a bien, à Zobela na été, santé na eza très kitoko, programme na eza, samedi, oyo, à Zobeta na piscine à l'aide na Matadi. Donc, peut-être au Sénat. Samedi, au Tozan Lelo. Lelo, samedi, au Tozan Lelo. Donc, à Zobeta, n'a pas l'aide na Matadi, kuna. À Zobeta na piscine, et puis, à la tournée à Congo central. Mais à Bandel na Matadi, ba okota ba bomba ba kinzamvo te tia ke mwanda après bando zonga donc vie azana est bien ba fanatique na eto en tout cas boza na bino mitema rokita et bato bazo lukaliwa vie bazo baxile sous mikolo donc général de fa au carré azana studio azo préparer album na ye mais semaine azo banda déjà tourner na ya Congo central samedi au banda na Matadi producteur na Matadi za lumba ba obeta autour à piscine à l'aide après à continuer à tourner naïe. Donc c'est ça. Si vous avez
MSOP na mystique à Fumu cause à na matadi hein. Yo position andine. Bon, on a par rapport à boulot permettre de dans la équipe nanga Agenda. Équipe agenda permettre dans la thème équipe nanga barlet 16 plus ba efficacité bango tout ba ozala wana pour ba couvrir événement. Voilà. Couverture événement vous allez kitoko. Alors, Héritier Mvuki lelo na Congo. Bamakamboyo et comment ça la bateau moi passe dernièrement ba panzi pe gardien ancien gardien équipe nationale Matampi azan siete mais azan gardien tant on a en forme était azan éligible était azan en forme mais azan éligible était pour une équipe nationale mais ba panza qui est payé Susukeo Matampa Koufi ayi ko sala pe vidéo pe que non naza nanga envie na Koufité. Parce que maman toujours déplorer, le comportement toujours déplorer. Yango wana mingi za na bata presse en ligne. Manque de déontologie musala. Mais manque de news na créer ka. Manque de news, manque de déontologie. Ko créer ko tout est ayoki kaka mutu abeti li solo ke Alberta Koufi mbala moko ya welisi. Sans pourtant vérifier. Vous comprenez? Il faut bon vérifier la information ou ya ko publier. Makambo bolo baraboye barapasi nango ndenge sala raté na ba famille bat. Talaka ndenge yo vandi wono za mwana na yo muto publiera. Ndenge za no bimi oke ko tambolo tiki mwana ndako moni ba publier mwana ya Koufi. Siko zo miye baté eza vrai faut tala ndenge yo sala yo. Siko ndenge sala batu wana bino bo publiera na. Eza kitoko te. Eza kitoko te muto abilité nini te yo ka information ba moko publier ba moko lobby c'est pas bien. Héritier Mvuki to na makambo ebele ya koloba. Tout le monde a qui na concert ya Dadju. Dicap la merveille. Akenda qui visiter. Sima. Bon, na beaucoup de bango geste moko esalema ki wana bato bazo loba troquer. Nanani ngana na lobi tena tout na Héritier Mvuki abandana nous comme ça ngana obaksa o ya ngama kamba après. Bon, moi personnellement, na kende concert en côté, mais l'image on a moni encore na net, ndenge circuler na net, na landeli ngo très bien na moni geste mo salama kiwana, tanga bengi fali aye abi fali mtabima liboso animé bato. Le temps zo baluka dajwa ki na simane ba yambani. Na ko yambana ba yambana ki, c'est comme si bag ya dajwa ki na loboko etikala ki na loboko fali. Après fali aïe aux ongles c'est là bag wana dajou toi qui quoi moi surpris hein quoi ko kam moi après fallait aux ongles c'est les bag wana mais ba analysant na bandenge belé ba msu ba lobi ke fallait nga benda e moto ba msu ba lobi o ba ko loba mais pour na ngata on a landeli yango na moni ezaki na ngaka na ko loba ndeni tant ba yamba donc bag yango na musape vanda ki vima bien te ils ont les munene voilà ils ont les munene ce qu'on a geste wana ba yamba na ki liboka fallait tout taki na musape na ye tant fallait zo longwa pa na ye ndé na mouvement na bag etikali le preuve ane que fallait zo ki bag wana azongisi so ki fallait zo ki bag wana faux boule alinga chomba mo na poche ou bien nga kundanga alinga zongisa ngote ou bien alinga sala geste moko avant zongisa alinga sala geste moko avant zongisa et arrive à Nango, et arrive à Lati bag, et ça, et Vandiv m'a bien à Moussapite, au Kangama, puis mon bag et l'ongwe. On en prend, et ça n'est pas la qui fallait. Mais, bah, son barbi qui, Héritier Mvuki, ne comment comme il texto à l'objet, Héritier Mvuki, à côté la musicien, pour y aller à côté de la musicien. Non, ils ont une question au côté de la musicien, ils ont peut-être une analyse totale. Où est-ce que pour battre sa version à Bango. L'objet a 16 plus et qui donc pesi mwambo aboyi. 16 habité azo bende moto, boye sali makambu. Mais nga siko na otana na miso nga na moneli. Na monike ezarara coïncidence salami ga salami na salami mana volonté a fali te kazwa. Mais le fait ya koyambana le boko za awa. Le fait bazo kabwana e bendani nde salaki ne teli ma bag. Vous en prendre. Alors, tant qu'il fallait zongisi bag, des places à comprendre qu'il fallait zongisi bag, on a faute, et ça a erreur. Et puis, lobby, on a publié ma photo, il y a Fali, il y a Dadju, na Barbara Kanam, avant une place mon bao sola. Et il y a l'accès, et l'eau, moi, m'a bézaté. Pour ceux qui ne battent pas le belake,
bagwana ya mystique avec na faux mais dajumba moi nga boutonné fali alinga kangama sur nga mona ke muto ya faux ala besoin lianga ozo comprendre mais le lendemain nango ne mona daju fali na Barbara Kana ba vendre déplacement bazo sola bazo seka tout ça elingo laksaki sala mangi na ninga faute mais kongola bula netro kongola bula trop et surtout makambo ba ya ba fali ba artiste ba star ba musicien ba to balinga ko développer on ba ndenge belé bagone sali ba salam ba donc ba analyse ba de toutes les façons faut appeler fali pour makambo na yo ekende ekenda wana ozo comprendre so c'est na mutu mususu il n'est légal dans les calmes sans problème mais comme les ara handicap place ba comprendre la grandeur à mutu place ba comprendre vraiment que mutu azara gaz omona batutu bazolobela batutu bazolobela batutu bazolobela voilà batutu bazolobela on ngela kisake ba fali ba comment déjà na ba niveau mususu mais pona nga par rapport à l'analyse nga na sala qui en tout cas c'est nga ninga faute mais Richard Mvuki est-ce qu'on croit que Kiss ezalaka na monde de musique ouais na monde ndule gouvernement ezako gouvernement ezana monde ndule alors on est l'état ça groupe goizali bon biso to vani na ba artiste mo ebele hein to vani na ba musicien ebele côté wana ko mo ba ma bwendeni non on va ma te na expliquer pas comment qui ta voix zo mo qui ta na expliquer pas tu vas comprendre vous comprendre nga personnellement na nimela na ki cité pour nzambe aza suka ya basuka vous comprendre nzambe na supérieur ya ba marabout nzambe na supérieur ya banganga tout autre mona parce que les preuves en étant ba total ba ba réseaux sociaux bimisi mbongo salibo aonyoka onini bazonga toujours na koma nzambe cela veut dire que nzambe nde azavement fort mais bato balingaka na bango kisi o bakoyaka na kisi o pe bazwaka kisi pour musique na bango avancé parce que nous les sans kisi force de la temps on nzamba yebisaki okobima kamba la moroté mais il faut tout ndimela on lobby na komwa mutu on lobby ndule sans kisi force de la temps na yo nzamba pesio vous comprenez o musique attendez ka moto ba musique amukili mutu esengi mutu abima pe mais le to comment koyoka ngo ba réseaux sociaux mon bébé to mo yoka ngo frère tela kindaki pa ya grand prêtre Grambo asa ile makambo pona ndule na ye frère tela salaki bo sœur tela salaki bo sœur tela kotaka bo sœur tela bimaka bo mama solo tanga bezo beta ma biso tem to beta ngo mais biso beto zo yoka ngo et puis to zo kamwa oh na bango bato basaila nzambe ozo comprendre Satan vraiment Satan a bimi siko na mokile Satan zo bomba na soute ndenge zaki Satan zo bomba na siko Satan na bimi abimi na miso batami bimi sina ye kita yo kaka soko lingie ukangami na ye omoni makamu na yo biso bomto na na nzela ya nzambe to na to kendaka toujours na nzela nzambe voilà Richard Mvuki nous vraiment répondre à la question na ngati mais na kozongela pona tuna ki question Richard Mvuki aye bisanga eloko nini ndimisaka ye que vraiment Kiss ezana musique alobi nanga na ngute alobi te alors tozonga a répondre à la question wana mais na répondre à la question oui bango moko bato basaila Kiss tangu babongwa mwa bakoma kosambela basala ba témoignage na bango yoso ka témoignage ebele nasuka neti papa ni pasteur na mso Dakomuda voilà je un exemple à pasteur na mso Dakomuda basala bango frère Christian basala bango ebele a chef fongete chef nga ndimela gete voilà oui batangi chef fongi yo croire na témoignage ni tendeni bon comportement j'ai fait affichara air moko ya onde sala ke to bando côté les doute hein mon arabe langage a comportement soit affichara mon arabe André j'ai fait ça l'aventure donc ndé mon ba passer Denis Lessit mon ba comportement passer Denis ba affichara air mon sala ke ba côté la bonne nzambe na doute ndinga pe na côté la langage j'ai fait fond doute na mon arabe c'est comme si alinga créer ni ba base quoi. Si quoi pasteur Denis Lessi on dit marabonzambia pasteur Denis Lessi on dit marate pasteur Denis Lessi ngana na ndima ki pasteur na ndenge ya salela yango c'est-à-dire quoi pasteur Denis Lessi elo ngana ndimela ye parce que asala ki pasteur na hypocrisie
donc après ça rabiso figure na ye vraiment oh ya zala nango vous comprenez donc ça te que aza muto que melami na sima sali systématique après ya na cher après si biso figure mo bo soka na bata petit ma figure mo beauté ye ma pesa biso face na ye ndenga zalelaka alors to lingela mutu na ndenga zalelaka so yo nego zabu na kiriti mvuki na yo ko za lobby OK sambele pas passer de les lobby OK so pour na nyana pesa ku invitation bon ko kende pas pasteur Denis Les oui na ko kende parce que ngaso na ke église na kenda pona ilongia pasteur te na kenda nde pona yoka makambu nini o ya kote yanga makambu e bima na munoko ne o yebsanga peut-être yango ndeko édifier nga ko edenga na makambu moko boye mais surtout bito la ndaka ba comportement ba pasteur mais l'église nous tout wana to moni batba ya rasuté mais bible lobi ke nzete nyonso yebana na mbuma nango pese ko zolanda muto ya za aveugle muto yo ayebi makambo zo salate bino mibale boko kota na libulu siko yo église ya ndenge nini yo héritier mvuki nka ya masolo ondi milango na facilité ke no ko kende pe lobi bando sambe pas passer de non kondimela mutu na kondimela liloba ils ont des choses différentes vous comprenez Bertin kondimela mutu na kondimela parole eza makami bale ozo mpone biso biso sikoneti nga et pas de laisse na ko kende pona ko na parole mais na ko kete pona na kende kondimela ye te mais ozo bana munoko na ye ke ko yiba te za mabe ko sala boete za mabe ba biloko nyonso to yebi atanga zo loba ngwa te ya élargi na ngona yiki na lobana et meninga na ko banga nzambe na ko sala masumu mais cela ne veut pas dire que na kondi melavement Denis Les nande que na continue na idéologie to kota idéologie ya Simon Kimbangu te wana en tout cas jamais voilà héritier Mvuki to koti siko na ba comédien mikolo yo tozomona ba liwa ya ba artiste belé na ba comédien yo lokola nka yo lokola analyste pour le côté et analyse au salaire en qui tombe te belé ba apprécier na émission sur tout ça là bon liwa ezanzela na biso surtout en tout cas liwa tokoloba mais liwa ezanzela na biso surtout tokufa na biso un jour mais ozala sengo okufa na moment o nzamba katela yo kufa ozo comprendre okufi na moment na ke okufa avant na moment o nzamba na katela to kufa okufi par rapport peut-être ya makambo oyo ki na ko luka pona musala oyo zo sala bon pona ba artiste comédien nyoso tozomona encore na ba réseaux sociaux et pas ya ba ninga na bango kaka bango na bango ba comédien ozo comprendre bango na bango ba comédien na quelques pasteurs ba prophètes o tozomona ko ba prophète Ezekiel banani ndenge bazo pesa ba témoignage bazo loba ndeto ko comprendre que ba kenda ba kota banzela ya mabe ba kendaka na Brazzaville boke mboka mosuki na Pointe Noire boke kuna partir kuna ndeba kina osala masolo alors so basali masolo na bakotanga bazonga kotoyo emema onga toujours na banzela mabe tiango to senga na bango babanga nzambi avant senga bango héritier Mvuki toyokaka nini oyokaki pa passer so yi prophète Ezekiel nini na to zo wala ba analyse oyo ezo fungola bato miso système comédien musu akoza na projet akota lobby abi na ki boye pa héritier Mvuki na tiki toyokaka ke bakota banzela molili ba prophète na bazo lobelango en dehors ba prophète wana bango ba comédien oya leki ya sala émission a lobby oya yebi oya leki ya sala émission a lobby ndenge ya yebeli oya leki ya sala émission a lobby ndenge tango yo olandi parce que biso to na kata monde wana te tuzakana bango me makamna bango basala biso za la raté ozo comprendre ba pesa bango ba bag so monela ti bag soit na musape suka soit na nini ba bag wala ba bag moko un peu magique ozo comprendre sikoyo ba témoignage wana tuzoka pe ba ninga na bango balobaka soki ngando ayebisi yo ke ngola zobela ondima parce que bango na bomba vivamment monde mo ba vivana sa mai donc na sens wana ezaka pas liberté za pas baye banzambe babanga nzambe batika ba via bakisi batika banzela mulili tala lelo côté zo mema bango na yipsa ko la fois passé bazonga na idéologie ba vie na biso akala
Ce qui lelo oyo to mona ba papa Kwedi, to mona ba papa Masumu, to mona ba ya Kokodioko, to mona ba mama Bomengo, to mona ba parce que ba tambola mabete, ba sala musala na bango na profit na nga profession na bango. Ba sala yango te po ba koma ba la po ba koma ba célébrer ce po ba koma ndeni te. Yango mon ti lelo nzamba zo protéger bango. Ti lelo nzamba zo protéger bango mais yo mo tala ba o ba tambola mabe, tala ba age ba zo kufa lango. Célébrité ko luka wana mona pe lobi accident moko boye ye talaka ba age bazo kufa nango pour la nini vie ya mbangu kopo e bandi lelo te kopo théâtre bandi lelo te mais so tali ba vie ba banda kopo ti lelo ba vie na mingi baza en vie bazo vivre nazo pese exemple ka zo vie papa Kwedi ozui vie Masumu ozui ba mama Bomengo ozui ba mama Linga baza mo ebele ma mère wana ba vie wana autre ba wana théâtre de chez nous tout tala ngo chaque jeudi na RTNC wana ba chaîne za la belete au monde ba ki baza na ba envie pour na ni parce que ba otambola na nenga bo solo bazo banga nzambe bazo kende banzela mulili te mulili wana tanga ba kokuti mulili ba peso ba condition tanga respecter ba condition wana te suka na ngo ezani surtout to tanga ba kombo ya ba master na ba pecho ba kufi ko tala ba âge na bango et belé va coxi ba 30 ans et belé va coxi ba 40 ans c'est pas bien na ba net na né tu enregistrer combien de décès d'artistes année oyo to bando tanga nanu OK tous les ensemble année oyo to zineti Guy Mario auto ye to kunde kala mengi to Guy Mario auto kufa Fio Diane auto kufa nani oyo to Mama Shako auto kufa Kadiombo auto kufa donc net mikolo nazo balandani 4 do balandani Kadiombo balandani Mama Shako akufi Kadiombo akufi Guy Mario akufi na Fio Diana yo kufa on comprend donc balandani 4 mikolo ya nete parce que tozo ngana ne na obosa na badadi kitambala bakufa ba nini na obosa na batebele bele ba pululu banani mais na lobi oyo to landana kaka mikolo yo na moi to 3 mois vous avez moi 4 balandani mbamo donc vraiment ça passe mingi Héritier Mvuki sikoyo na lito to pema muke to zwa nzembo moko ya Pentagone avec Chobinzonga comme ça tout se retrouver juste après pour to banda to solo la nanu makamba porter parole lelo na moni comme compliqué wenge musique à maison mère to landa voilà merci wana boti golanda chanson wana ya Pentagone Héritier Mvuki nzembo wana commentaire noko sala nango wala l'époque na bisoti wala l'époque na bisoti ngoma ke tozo reni na kata ba wenge wana wana ngana vanda na Blaise Bula vient na Blaise Bula vient na ma parler comme to ben ki to ben ngiabu ngela kisanini ngiama makanda na Blaise na Bula basangisi et puis ngiabu donc dit oui na ben vient ngiabu donc bango debaki na ba code na bango soko Bula et sali ngiabu soki to ndule soki ka Blaise abwaki à l'écoute ngiabu donc déjà biso to yebi déjà que abwakeli wera oyamba tout ça donc voilà ma Pentagone la période na biso donc par là na opesa Chicholembe mbote na opesa master mo papi Chifwaka mbote na opesa Bijou la crèche mbote na opesa Alfonso Tango mbote et puis na opesa Genda Blaise mbote baza parmi bato toza na bango na ba musicien wenge wana voilà eza ndeko moko boka ki la fois passée abenga ki biso boka ki la fois passée kombonde kiminga. Alors, Héritier Mvuki, to qu'est-ce qu'on côté à porte-parole. Tout le monde on dirait situation à porte-parole est compliquée ou une musique à maison mère. Oh bandati lelo on dirait ici là on a bien été. Bon, makambo va porte-parole. Oye leki na maison ezo leka na maison mère ti lelo ezo sala soni ya kosakana te parce que depuis toyeba maison mère toyeba ba Rojani wa Milano ba King Tequila toyeko yana ba petit na biso garçon sexy toyeko yana ba Dadi Mola toyeko yana ba donc
Banda toyeba maison mère na tomona makamoni wante. On ne fait jamais la guerre contre son camp. Ça se fait jamais, ça se fait jamais. Et puis, et là, ils ont les kelanga que wera azo ko agir, azo réagir. Quelque part, on comprend que oh, pour puis Roger na papi ba comme na niveau wana. Est-ce que wera m'a autorisé bango? Parce que normalement, ba comme na niveau wana te pour wera ko lingango jamais ba porte-parole à l'orchestre na ba ça la guerre. Te bango bazara na bango tout baza pas défendre en Vincent. Mais makambo to moni na maison mère banda maison mère banda ba tangelo sera ba rojani ba king tequila ti lelo mbali boso makambo ndengwane sala yo betana no mwali solo ezanini bon soki na zongi na sima par rapport à l'histoire o ba betela ko masolo ebele na kuku balanda rappel par rapport à l'histoire wera bazui compter ba ke betana Guinée na mwana eferi ma fi rigola bake babeti concert na Guinée bazongi na kozonga na bango Makaouz oaza guitariste ya fi rigola netikaka a sali ba émission a lobby ke tango bango babeti kaka bakati pa président telemi akenayi de rien que c'est tango wera ye de wera abeti devant président quelque chose comme ça alors langage wana ne siko Sankara sepelaki nango te. Vous comprenez? Langage wana siko Sankara sepelaki nango te Sankara bi ah mais biso tozo luka p tozo luka p ekota calme ekota mais tango yo zo ya oya ko pesa face netike bino beteli président biso beteli président quelque part oza wera pena faire beteli président wera beteli la présidente voilà là siko niveau donc quelque part Sankara zo kango lokola ke Makaouz a manqué siko au lieu akende directement par Makaouz yemba moko akemba la moko neti koloba ma ferry alba bleu mo pas ferry bleu qu'on appelle CPL ça qui va net nini bon alobeli par rapport à l'album de Banga Dynasty qui ko simbate alobi mambo ya kwa koloba en dehors de ça loba minga taraki ferry mingi taraki ferry mingi alors nakotake ferry wana akumisi fali na kokumisa fali wana tanke master na ye makamole ko bandela wana nde bandi nini siko bandi siko to moni siko wa Pi Roger Papi le Prince bango bazui par ya ferry balobi non faire aza mwana wenge faire auta wenge donc tanka auta wenge pas wera bango baza donc bango baza na il faut ba chaye poids il faut pas soutenir ferry neni no Sankara oteleme la faire ozoteleme la faire ozo soutenir Fali oh Fali aza na clan na bisoté on comprend allez incompréhension koti wana yango ekei o alobibo en conclusion batika ngo parce que makambo wana eza makambo soni maison mère bande banda mbali boso mona ba porte-parole à l'orchestre bazo swana de boso la guerre bino bino à l'orchestre on ne fait jamais la guerre contre son camp ils a raté Sankara so akumisi Fali amastanaï c'est tout à fait normal mais ngela que ça akumisi Fali ka boyi wera bia boyi maison mère non ils a la ngo ils a la bertengana bozo sala awa mais mususu chobi a sepelani na Frank Stemai vous comprenez soit a sepelana na musu ken piana na ken piana mais ngela c'était que yoro ina epo ya sepelana na ken jamais et puis yoro négliger musala na epo na ken ou bien pour na Frank Stemai non vous comprenez donc débat vraiment côté mo be kendaki na bien tekende mabe et kitsa il a même niveau il y a Papi le Prince et puis kitsi niveau il y a Pi Roger et puis qui type niveau Sankara. Vous comprenez parce que bangone baza wana faut baza la souder. Pourquoi porte-parole mususu wana comme on kiminga ya maison mère à Kotima Sediko. Pourquoi Kotima bangote? Ana sagesse à comprendre qui. Vous comprenez à comprendre que jamais na kosa la guerre na Sankara aussi longtemps que tout ça mouvement mogoza marambo to vendre to benda ni yaya. To marché n'engwana te na mito to préparer conseil de soir zénith deux ans na mamba fali tana pembeni to concentrer bo trouver compromis bo avancer mais ko maté o aleka lobibo wala ma quitter si maison mère voilà et quitter si maison mère na kosenga na chobinzonga tozonga na régie tozwa nzembo oyo ya Pépé Calé comme ça tout se retrouver juste après voilà. Merci. Chobinzonga merci. Tolani Zembo wana ya Empire bakuba toyoki seri wana ba Juna Big One.
na donc sentir art ils sala Héritier Mvuki yo on a ebenga ko de génération en génération pour yo tout aux États-Unis musique congolaise avant retour na moto mususu faut bandana na Héritier Mvuki wana ezangai olobini sérieux empire bakuba empire Pepe Kale qui mystique Pepe Kale depuis na yebaye na ninga tia yo kufa orchestre zaika stable amata donc amata mais akitate de bana mata telemara wana ti la dernier album na cocktail avant amata comme wana mais okiti yebanda ka telema donc aki artiste moko très mystique. Alors nzembo wana sikoyo parce que on a mona ba vie nga ba juna mbafu donc et puis Pepe Kale soki azalaka en vie mais belé tout le monde na milieu musique mais azalaka surtout ba polémique parce que aki vie mo malinga ki polémique ata mukete ba vie o ba tikali ba vie to tikala na bango so ba miko zo ata ba miko landa ta mo bizaeli ba komba bizaela ba Pepe Kale. Et vous allez bien pour la génération où ils ont un sima. Vous avez une génération où ils ont un style ya yaya. Oh totally attends série wana animation ezalaka nango. Ojuna mbafanda obwaka na ba mais oyo kata jour moko te juna zo bwaka la kingani ou bien polémique moko boye na animation. Pepe Kale za anti polémique. Aki vie moko tlo za na polémique na mutute. Alingaka na ye polémique te et puis aki vie moko musique na ye toujours à telema. Na tira ndenge nzamba yo benga ye musique ne kita pour dernier album na sala cocktail ti le loso batie banzembo wana ba sepela rara vous comprenez donc place ça Vieux Kale moli mon ne pe mana kimia baza exemple à suivre voilà wana na moni Juna Big One na Angleterre na ebiki ulanda ka émission oyo trop pe ndenge tozawa vraiment to pesi mboto mikolo na Hollanda extrait ba concert nyonso ndenge Juna bazo lele na Angleterre somo na ebité vraiment Big One mais faut ya koto faut ya oya beta ta concert après ozongela ba koto na pona moni côté kuna ndiro kangi terrain nyonso alors Héritier Mvuki bana classe oyo batikalaki mitakala o basalaki ba vidéo na bango basali ba rapport sexuel na bango ba publier yango yo lokola mwana mboka ndenge nalandaki jour wana Juna mbafu azalaki indigné makasi na likambo wana yo lokola mwana mboka oloba nini Bertin ça likambo sengotin ça likambo passe ça likambo mawa kotala bana ba âge wana ba to zoka mwana 6e primaire akozana ba âge ni mususu ba 17 ans mususu ba 18 ans bana mike vraiment bana mike kotala bana ne basala makamba ndenge wana epesi pasi mingi eyoksi mboka na biso soni eyoksi enseignement primaire soni eyoksi école soni eyoksi ba parents na bango soni même ministre en place eyoksi soni ya makasi soni ya makasi mais là on a osenga kaka to limbisa bana wana to limbisa bango parce que surtout telemeli bango vina bango mobimba donc vina bango mobimba ba kotikala kaka bongo et puis ba rater ma bébélé vous comprendre parce que bana ba sala erreur salami bimina misa bato je ne crois pas que bango bazo sala ngo bango ba filmer pour ba publier té mais peut-être mutumo abomana nginde a filmer a publier on a publié bango filmer bango na bango oya sali a sibi caméra et téléphone mususu azui a filmer moninga mususu donc c'était na ebité soki na idée na bango ezalaki basala film oh batala ka yango oh bien batika na souvenir na yebi vraiment na ebité nazo ko expliquer le camarade de pour les kamba pas si peu amawa ko to apena baleki abasi to apena bande ko banies banini ba ko tala bablu wane wana na bano to zo bota tout ça vraiment ça passe maintenant osenga kana ba parents surtout ya RDC balimbisa bana wana babosa na ba pesa bango ba conseil to accompagner bango batanga ba classe na bango pour le bazala pe bato na société pour ceux qui bana ko lakela bango kaka eza bien te pour biso beto ba parents to botipe bana to pe na bana parents mo ta kotinda mwana ye na ba bêtise mais tant bana ba bimana ndako bakendaka
bakenda kosala susu famille mususu libanda oyo basalaka na oyo bamona oyo lekaka kuna baparent na ndako bayebaka te sikoyo baparent na part ya baparent okoloba na baparent basala nini mpona koevite eloko ya bongo elongwa na société congolaise baparent basala nini parents nyonso tout asouhaitaka te ke mwana na ye a marché mal ozo comprendre donc parents nyonso na ndako apesaka mwana conseil abendaka mwana conseil balandelaka éducation ya mwana mais ntango mwana abimaka libanda akenda mpe okutana mpe na bafamille mosusu na badeuxième éducation na bekole batangaka partout ndenge bakendakendaka wana baparent na bango eloko na koyebisa bango bazalaka makasi balemba bana te baza na bana mike balemba bango te barécupere bana baencadre bana babendaka matoi bana ngo mpe par rapport à likambo oyo esalami j'espère ke teyi bango vi na bango mobimba bakotikela kobosana yango te bakotikela kosala yango mpe su te mpo oyo eleki bango mo bamoni gravité na yango ozo comprendre yango naosengaki tolimisa bango bana wana batanga mpo loyi bazala mpe bato na société mpo un jour bapesa mpe batémoignage par rapport à makambo oyo bango basali vraiment Héritier Mvuki toza pe na problème susu ya ndeko na biso Yandimos azobela maladi ya Yandimos eumeli mingi esali pasi mingi na kotala santé na ndenge komi vraiment muto to salaki ne ba émission ebele vraiment ezakaka makambo nzambe mais to senga to souhaiter nzambe abikisa ye okoki koloba nini na maladie ya ndeko na yo oyo dernièrement tant que ça qui émission azalaki kaka maladie mais ezalaki problème azalaki na masumu de blende vi makambo na be mission to salaka lelo yo masumu de blende alobaka ngo pe bien na télévision alobi na landi bolobi na be émission na saleli yango me boyebisa bango batika. Ouais, en tout cas merci na vie na masumu par rapport à Maramoto le ba ayoka a récupérer plainte. Mais na comprenez que dernièrement la mon Arlette 16 plus ça Arlette nganga azobima tongo OK wapi on na ke na procès ya vieille Yandimos na masumu. J'ai pas compris mais na retourna ina ezaki nini ngana zalaki pe ezaki procédé mais ezaki procédure ya retrait ya plainte wana balandelaka yango na sima lisusu pour na kosilisa yango esila nyonso. OK na comprendre alors pour na ka ya Yandimos wana ma pire vie na ngavuma na osenga na ba prêtre bato bazosaka na mbongo bazobwaka ba mbongo place à kolona yango n'est pas Yandimos to aider Yandimos na yoki ki a besoin de $25,000 pour que ce traitement na poto to kabaka ngona ba concert ou amdaki na concert à 6 yango nyonso bato yoka ba beda chou to yoka ba tendai to yo vena ba gouverner gentini ngobila bazali basape belé pour la solution pour dégager Yandimos que ce traitement libanda que to ya un jour comme somba somba cercueil somba libulu basala kibo yango mutazobela to wela mulimo na ya bika abika ngana ko senga tapa mama Denise tala problème à Yandimos wana mama motema malamu tala problème à Yandimos bozo Yandimos akende poto que les traitement na poto 25,000 € le bino le côté po bino bosaka na mbongo bomona mbongo no lié kenda la champagne et kenda la makabo et kenda la funu kutu kosalisa Yandimos po Yandimos mazali donc patrimoine ya mboka Yandimos to ko perdre ka boete mais Yandimos azobela jusque la zobela soutien malonga vraiment ezate azomona ka vie na ngachaka Congo azobunda mais nazo senga vraiment na bato nzamba ko tout amitema na bango bazana makambo ataka président na biso de la République Fachi Beton oyo azalaka motema malamu na kotala depuis abanda ti lelo na bien biso to yebeli depuis kala moto motema malamu alors Yandimos aobela Yandimos a souffrir yo moko soko lobi kaka liloba donc molimo Yandimos ebeki ka ningo lobi wana même le président pa kokota likambo Yandimos po to mona ki to lobela ngo trop mais solution zo mona te siko to zelani loko to zelana biso to na besoin nango te biso to na besoin Yandimos azala kaka ata ko kufa na ye mais lelo te parce que vie wana a vie moko bien
avie moko bien na bolamu na ye onza sala en tout cas nzamba kotala mitema batu basunga vie wana abima libana mboka kene kozwa traitement sikoyo na prophète soki prophète Ezekiel oyo aye révéler makambo mosusu mpona mama ya ndimos yo olobani bon nga prophète Ezekiel wana namona kaninga lobaka mais sikoyo tellement que bamakambo nga lobaka sa elango te bon eloko liboso elembisa nga mpona ye parce que alobaka olamusama mashako alobani olamusama mashako face à la prière pour mashako alamuka mais namona eloko yango esalama te bapartir wana tellement eloko yango esalamaka te na talaka nalandalanda su makambo na ye te mambo ya lobaka mingi arlete mutalanda yango nga nalandalanda su makambo na ye te namona kake po makambo na bango bien te po bango bayebaka makambo ya vent mais pourquoi po bampêchaka makambo wana ekoma oui tout ça on a possibilité de regarder makambo avant ou peut empêcher les cambouana mais si on a dit dire na bango bayebaka makambo avant tala koto boy oyo mais pourquoi empêcher makambo wana te koma pour suivre maka telemeli yango aye même na famille ngai prophète na lobi boy faut na sala boy po mutu wana bika po mutu wana boy famille otikela mais ceux comme ta kufi après bango bakomoyena ba discours belé bon nazana na ligne ko boudé yete bena loba mabe pona yete mais ndeka loba la mashako te bon nga pona nga na considérer nga yesuté voilà waneza point de vue à Héritier Mvuki ça n'engage que Héritier Mvuki a lobby azo considérer ye les sous-souté pour abanda ko zela la musama mashako mais ti lelo mashako to bosana ye alors Héritier Mvuki to ko mokini na suka la musique congolaise oyo yo zalaka manager ya ba artiste nyoso bo ba mususu eza nana moni Héritier Mvuki te mais yena motema na izaka manager na Héritier Mvuki lelo bakoto sape ba yaya ko conseiller nini na ba yaya pa baleki donc on appelle moi temps ou expliquer bango nyoso sans kotika kwemoko likambo na lo bango to na ba émission na yo respect za réciproque ba misa mikolo ba respecter bana mike et puis bana mike ba respecter mikolo respect za réciproque vous comprendre parce que mingi to mona ile kana milia ndule o mona mwana mike mo akatani bakatana pamba te ezala ka lemi tellement makambong bakana ile kitro baloba mabele kitro ko bomele kitro ko kasser le kitro ba 12 le kitro o mona mike akataneli mukolo mais ezala ka te mwana mo mike boye misia mike abalo gangela mukolo te makambo c'est ezala makambo bela c'est o ya na TVT ezala yango sala ke respect comme moi compliqué. Voilà. Mais tu sais un respect fait à la réciproque. Mukolo respecter moi na muke respecter mukolo. Si ko lelo Weranson visa refusé bandimelier Zenith Awera wana po deviner lokolo Héritier Mvuki oyo bato bayebi Héritier Mvuki na la crèche Zenith Awera pona Zenith Awera eloka sikazate po wera so abeti Zenith peut-être ça 5e fois beta Zenith mais eloko tuzo senga musique ezonga un espace Schengen vous comprenez parce que le faire au ça 10 ans plus de 10 ans va beta sur un espace Schengen te et ça là quand même bien te ba mise ba ki pini mais punition se petit là. Vous comprenez? Mais moi, je suis en train de suka punition fait si là, azonga nanzela. Donc, c'est un cas de combattant. Balimbi ça va musicien pour basenga kana bango, bayemela kabila biso kabila longo na pouvoir, nde bango bamzela makambe fungwami. Kabila pe lelo longo na pouvoir. Mutazo masolo, Fachi Beton avant na Bruxelles, avant na babo Kechu, avant na baser na biso ba popi mwanga, avant na ba te belé na Bruxelles wana, azamo na poto. Donc, les combattants, bolembisa parce que quelque part, qu'ils tirent en boga, ils ont font la thème, babeta ba concert, musique et zonga. Alors, pour nous, tu peux faire bonne chance. Agina ma koko so ba visa, mais Dieu merci, ba PC quelques visas. Azu quelques visas, c'est vrai que ba soubi ba otikala, mais ba oba okende, ba salara musala bien. Mote na biso mingi na 16 plus motema ya big manager
mbote nayo. Bon, to comme na suka, est-ce que vous en mbote opesa? Ouais, non, opesa mbote pas son excellence Patrick Mouyaya. Voilà. Patrick Mouyaya musala kitoko to mona ningi boulezo kende. En tout cas félicitations lobby na marche et salama la muka. Ba uta ko agresser journaliste mo mais donc moni ba mo ministre a Telemi. Ministre a Telemi a beti li bo na mesa lingi makambo na te. Son excellence Patrick Mouyaya kotoza ba mbote belé nzambe azana yo directeur na biso Nicole Yanza kotoza ba mbote belé nzambe azana yo équipe mobimba ba Jared ba Yaya ba Brice ba Michel bino surtout côté boza na ministère na pesi bino mbote ngape na na ministère. Oui oui. Mais ngasi ko na bureau na ngali banda. Bon. Ozo comprendre tout ça là c'est bureau ministère a créé moi mon bord mo libanda cellule mo libanda au place biso bo ça tant que ba analyste. Ozo comprendre net musana usana yo en tant que analyste. Donc en tout cas on sengara na nzambe apesa son excellence Patrick Mouyaya makasi musale kende ba momeza dur et puis ça difficile mais na yebika olonga à s'en sortir. Cabinet na biso mobimba wana na pesi mino bambote. Vous allez bien. Voilà. Merci. On a repris ça peut pas Arlette 16 plus. Na pesi mbote pas maintenant Montana Ramenga. Sommet de sommet. Ouais, na pesi que prochainement tu vas sommet de sommet pour avoir qui sori a bouti tourner. Malamoro héritier vous qui bozana ye awa. Bazo kende lobi ba OK mata dina général de FAO. Retour na ye au Zoye. C'est ça. Voilà, merci. Tout comme la sous émission na biso vraiment merci na son excellence Patrick Mouyaya mbote na yo pe pour mon loko oyo et ça la lobby eza bien na to yoka te na ministre mo boye bakangi journaliste ka le même jour à réagir faut quand le roi ba journaliste kenda bolo bakaloba pe ba kosala répéter ye na idéologie sika ya za jeune azalo ka vie wana bazalaka tete ye mai na idéologie sika bomoni RTM seka a mpanziti ba nungu ezala kit ba grève ba nini mais adoser tabwania adoser yaka boya to vanda to sola avant si bango solo na bango po makambo eza makambo ye asalite mais ya ekokuta ande okuti ya kozala o mutasi ya sika ye auti na monde na biso voilà donc ndeka toloba mambangolo ayebi mambo eleka na mai voilà donc ayebi mambo eleka na mai a na RTNC minungu ezalaki mais abomi moto avant d'ici bango bovanda eza nde nini papa sololi solution monani lelo kope zongi normal donc Patrick Mouyaya eza la makila. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci Nabino Nyonso pour n'appel lobby na sona longolia na lakisa ki richemvuki na marche na zwa ki pe choc pour na kika kuzwata image donc ndenge zaboye biso pe photo ba pekisa ka non en dehors ko pekisa bato ba ko marcher ba journaliste boya te communiquer wana le kata bongo mais ils ont raté. Alors, il semble bizarre malamu te pour na tous la victime à Mambouana. Tout le monde a bino malasima. Ciao.